ezali mosala ya Kasabile Yondali Arafat. Titre ya filme The Story of a Chair. na lingala Lisolo ya kiti. eza matata, eza ya kobeba. Nzambe apambola bino bokolanda filme oyo. Filme bozelaki yango oyo. Filme oyo eza matata. Filme oyo eza kitoko. Kitoko makasi. Lisolo ya kiti. Lisolo ya kiti filme oyo eza mobange. Nzambe apambola bino. Nabike bokozala desite. Bozwa bambote sika bozali. Tous les 18 provinces yangola na zwaki bapel na bino. Nabike bokozala desite na mosala ya kaza video Dadi Arafat. Zambe apambola yo Belinda Beli Asha, Mama Leader, Biki Rouge, Elokwa Mokonzi, Mama na bebe Arafat. Lisolo ya kiti bozelaki yango yo. Tolanda ngo na bokebi nyonso, eza na ba conseil moko kitoko, eza na ba action moko ya kitoko. Filme oyo eza ya ba Tanzanien. Nouvelle idéologie impact ya danser. Bon sexa ngaye, boza na mémoire à 1 giga. Bandeko tomoni mwana mbala mwana mwasi baye na musée. Oeza musée anthropologique. Baotala mwa ba vestige. Vestige lingolo ba mwa ba biloko etikali na bakamboleka ya kala. Bazo vérifier ba image, bazo vérifier ba squelette. Donc ça moi visite moko touristique. Bayoka masolo kala ndenge makambo ezalelaka. Tozomona ba homo sapiens, ba homo habilis. Tozomona ba photo ya temps esclavagisme. Donc nyonso eza na kati ya musée anthropologique. Namoni eza mélangé musée anthropologique na historique. Oyo ezali première partie. Boko sepela. Zambe apambola yo agwa du mundu. Po ondime ke Dadi Arafat azali pai grande. Po ba film aboye foka na pai grande. Na roki bo confirmaka na 666. Na kikolo na eko confirme na kiti. Ba titre aboye. Nazali Lionel Messi. Komi pesaka ba kombo te linga publiki epesa onde kombo. Nega ba bengi ngai pai grande. Pe agwa du mundo confirme ke Dadi Arafat ozali pai grande. Zambe apambola yo le premier de la classe. Régis Soke. Motema mawa. Motema ya mawa ya Gal Mobimba. Motema ya mama nono. Zwa bambote ya leader. Meshake Mambu. Papa na Rabi Crispe Elohimi. Motema ya Natasha. Zambe apambola yo. Zina baba moteki monene ya basede ya kaza video Dadi Arafat kuna na kikolo. Zambe apambola yo. Filme oyo eza kitoko. Kitoko makasi. Narobike bokozala desite. Filme oyo eza mubange. Filme oyo eza kitoko bondimela ngai. Botala na bino ba filme. Me filme oyo eza somo. Eza somo. Eza matata. Toujours na compte ya visite historique. Bana mibali tope mwana mbali na mwasi na ye bazo continuer visite na bango na musée. Tozomona ba ivoire. Zambe apambola yo kibuti dikando. Mokonzi ya bumbu selembao. Ozali 2012. Zali baya batala yo.
Il y a le vrai et le faux. Nzambe apambula staff mobimba ya kaza video tadi Arafat kuna na panga panga. Mwana mbana bimina parler na méchant. Azo diongo dilani na fenêtre. Yewa na besi na porte. Amonine. Kutoka mara moja. Bima nano. Hivi tulikubaliana nini je? Na ebisa kyo nini? Oyaki apuno yeba kosalisa nga. Na yebisa yo yango. Hivi nikuulize wewe Yo nazo yebisa yo kaka kolala pungi. Unasaidiwa Oza komisalisa to yaki kosalisa nga. Eza makambo ndengo na te. Na sina yebisaki meme ata bapara oyende puno kosalisa nga. Me oye kaka puno la pongi pamba. Naza koyebisa yo obima sikoyo. Na lobi bima likamo nini? Me ayaki apuna yeba kosalisa ngai kaka kolala. Makambo azosala elembisi nga. Tuna ya koyebisa yo. Zala malembe ya bima kendo wapi. Na lobi na ye bima paske oyaki nde pono salisa nga kaka bapongi. Me azamona muke ye pona salisa yo. Siko yo sokotela ye. Na lobi yo siko komi kokotela ye. Na senga ke pona papa pona salisa nga. Ata mukolo moko ta salisa kanga kaka kolala abima kende. Mais yo makam nini vraiment zoloba. Est-ce que zo raisonner te na lobi problème ne sala ka salisa nga. Même ata soko bimisenga moko na koza responsabilité na ye. Eza bongo te. Lelo nga na lobi abima na ndaku. Est-ce que makambo zoloba ozo comprendre ngo bien? Azamona muke na senga ke pa ba parent pona ako salisa nga za talalaka. Siko yondo sokotela ye. Te ngai moko na koyeba kotala problème na ya samona muke. Ngana ye nani ndako tikoloba. Te telema. Oso fukamela ye pona nini? Oso banga pona nini? Nema ta soja sunjote ngamoko na kosunga yo. Zala kinya ngana kosunga yo. Na lobia bima azana sous ordre na ngai. Ndako mema ta yondo zo futa yango. Na yebisi yo bima na ndako yo akobima te. Na yebisi yo talela ngai kokipe lisusu yete ngamoko na kosalisa yo. Ngai nde na yaki na yao na lobi abima ndako yo na kokanga yango. Akende sika nyoso kokende mema ta soki akoyepa na yo aya. Na ndako na ngai akofanda lisusu te. Akofanda wa alongwa kende. Ndako. Yo makambo solo boso comprendre te. Te makampe yo pozo sale zango te. Nakobeta yo. Zela ke kozwa nini? Okomona lelo kobimawa. Ambonile. Na se rappeler si to benga ki yo awa pota la fiancée na yo o yo ponaki. O to ponela ki yo po bala. Mais to petit ça ki yo osala quelque chose avant mariage na bino. Ozo comprendre? Mais pour les mecs na ville, ba parents na bazo luka kaye. Wazazi wake wamekuja zaidi ya mara mbili hapa kukuulizia. Hatakuwa na jibu la kuwajibu. Tu sais una réponse ko pesa bangote. Umefanya nini mwanetu? Mais yo sala kini pesa mwana huyu. Samani mzee. Désolé papa. Mimi nilifanya hivyo hivi. Na lingaki na mena ville pour ça assez familiarisé na environnement ville avant na bala ye. Izali kama okamwa. Mazingira. Environnement hein. Ozo mama solo baka. Kama nilivyomsikia. Nena yoki ye alobika mwake na ville pour mettre un environnement ville. Environnement wapi? Mwana mwasi. Différence isko yomoni entre ville na awa. Kitu cha ajabu ulichokiona huko?
Unaondoka hapa bila kuona. okendaki na ville c'est informer parents na yo baparents bazotungisaka biso awo Mabadiliko gani sasa unaona? siko changement nini yomoni na ville nako na awa na mboka Unaona nini mko mjini cha ajabu hasa? Magorofa. building amulai nani ni susu Magorofa. bakare Nasikitikeni sana. na yoke liyo mabili bata génération lelo Wanandoa onde mariage ambonile unampango. siko plan za ile mwana mwasi huyu nalingaki nazonga na ville comme ça bana ba arrangement ti na kozonga bona kozo na bala payer ko kama o donc soko yeba ki no ya kozo ko tigela sa ba arrangement pour le second liboso ta voyao donc siko kendaki na ye poza aza leze okendaki na ye kuna mambo sali kuna buzoba zoto yebite siko lingo tigela biso yawa tabu sasa na zemi nde yango yoko tigela biso yawa bongo ti osu na biso ya na zemi na ye Mimi usielewe baba mbona. nakondi makambo ito bakozonga lilongo Mimi nasema hivi. sikozonga mpona nini Na huyo yo okende sika moko te kwenda kokote mnabaki hapa. na lobi okende sika moko te Mama yenu tutafanya mpango. ngai na mama na yo tozokende mpe baparent na ye tosoma ma mariage Mmeshatutia aibu. Kwanza obebisi coutume mpe tradition na biso sura hizi tutaziweka wapi hapa kijiji? alors siko tokobona yo na biso wapi na soni ya boyi Kwanza unasema nani aondoke? olobi okende nani kuna Mimi mama. ngai jamais malamu zomona ombali na yo moko bokende kuna ngai nakokende te Wewe mwenzangu ulokosa ngai nakokende te chukua mwanao nendeni. Mimi sitii sura yangu maskini. Mimi nitakwenda. nakokende ambonile na insiste Sitaki kusikia. nalingi koyoka eloko moko te concernant yo na mwana mwasi ti bokobalana ngam nazolobaka Kama mimi ni mzazi wako na soko rejete okoleka bafaka mosusu baba na mama mwingine sio sisi. ça va na comprendre siko nakokende sola na moke na ye Sawa. bon ça va Nitaongea naye. mais kochange décision moko te obiso tozwi Msimamo wetu sisi ni huu. Hakuna mwingine. mwana mbala amemaki mwana mwasi na ville sans autorisation ya baparents bana mikolo ya lelo baza rapide mama lobi bana mikolo ya lelo baza rapide amemaki mwasi na ville ya bible selon ye po aye mesa na environnement ville pourtant bakobala naza na problème te mais bakendaki mwana mwasi ayebisaki baparents na ye te azalaki na suki ezalaki malonga te ye mpe azongi na suki kaka malonga te sikoyo mama mbongo tezosimba o na banda mesa mosala mboka bandeko mwana mwasi akwesi eloko na poche mwana mwasi akwesi bag bag oyo akwesi ekomi kiti bandeko ekosuka boni eza matata lisolo ya kiti mwana mwasi akwesi bag ekomi kiti esuki boni bag yango yazweli wapi balingani bosangisi makambo bomelango tia nakaseta mosu yo kosunga biso nasunga bino bokende olesa ntango mingi kuna na ville sikoyo bomoni désolé mpona bino oyo eza mboka o yo mwana mwasi oyo mibatela bato bakosepela na bango su te mpona basala ezalaka te mpo nde osengi permission te nalinga kopesanga permission nakende na yo nalinga permettre nakende na yo mais fo oyebisa bango kaka papa na ngai aza mutu moko kanda mingi mama na ngai yo kasi benge batika so tokende siko tokosani sikoyo tolobaka toza désolé tolobaka toza désolé o yo kati eza facile ka ndenge wana eza simple siko tosala so nini bakokomprendre bango kaka boso basilikili biso mais mpo nyokende nanga sans permission mpo nalingi yo kado na ngai obosani te non obosana nini oprometaki ngai te kanga misu na yo okotraye ngai te okosanga te so olingi kado kanga miso na yo
soko lingi kado na ngai kanga misu na yo baluka bwende kanga misu bandeko mutu agangi agangeli nini kuna mutu moko agangi agangeli nini mbombe ningani mutu azoganga kuna bandeko eza nini oyo mutu agangeli kuna mboko mbamba ebandi mabe filme na biso ebandi mabe kiti ekangi mwana mobali azoganga nani akosunga ngai bandeko yaya pena kao wana bazoya mbango moko kutaka sibi yango nzeta biso eza muyibi akozwa mama na puranda bonga koyeba mboka pente yanduki bonso bayabo muna muta simbi fre muta kufi akufeli nini bamoni eloko ebomi ye te akufi nani to nini ebomi ye point d'interrogation mboka mbekomi eloko ebomi mutu bayebi te kobanga te efeki esuki boni mera kweli be bandeko kiti ekangi susu mamoyo lipate elali ya nani kiti ekangi mwana mwasi azoganga lisolo ya kiti bozelaki yangoyo bafilma befoka pai grande yango agwadumu na bite Arafat ezali pai grande po bafilma boye foyo kaka bandeko mboka ponyoka mama pako ya kufi siko bakomprendre nde kiti mutu ebomi mama kiti ebomi mere me kita ndenge nini oyo kiti euti wapi bandeko kiti ngana tomonaki mwa siko bibisa pochette na poche akwesi bag eboti kiti bandeko bago euti wapi pe kiti oyo elingi koloba nini rezo nango na mboka eza nini mboka mbeko tuta paniki oza ndoto bya nini oyo nakoki kondima makambo te batili bado bakufi liboso na biso boye na miso na biso oyo eza vraimen makasi na mboka oyo nayebi te so source nango eza nini mutu monene antuka mayebi toyeki to ankete yango okoki jamais koyeba te grande personne soki bayebisaki biso makambo oyo tomondi beze koyi kuna tosonga kuna ngai nakozonga kuna te ngai nakozonga kuna te mwana na mwana bendala mboka eningani lisolo ya kiti kobanga temele kiti bakoti na kati ya ravin basili na mwa libulu mwa moke bazolinga baverifie eske kiti yango ebungi beza wana bazotinda sage omo na bango babitala yo mutu munene kende na koverifie soki eza nde abi nga nazonga kuna nakozonga te wana zomomona sa moninga mpo kiti emona ye te azindi na sa makasa me na sa mutu abi emona ngai te kiti emone te bakomobanga bandeko kiti eza mpo bavandela bakomobanga yango ezalinga maserie oyo mwana mwasi akosukola bilamba penepene ya tank ya mai agunzami na ye azosukola bilamba na ya lese wana baninga bazotoka mai na tank baninga bakei atikali ye moko azokontinue mosala na ye azosalaka kashkush ya babebe Eric Tuti le grand réparateur ya bachombo na kikolo mwana mwasi aza lese azosala misala na ye nyonso a lese azotoka mai lipa te kolala ya nani lelo kukule ya mbembe
wana zwi mai aza pena kopase bilamba aza na bakatili mibale moko ya bleu moko ya orange azokontinue kosala soin ya bilamba ayebana pusa nanu oyo natya mai awa nameka kovanda mwa moke na kiti katini opo epesanga posibilité kosukola bandeko katine mongwana ekomi kiti donc kiti elingi peut-être position kovanda te soki osalinga position kovanda ya bimeli yo mwana mwasi osala befort kiti ezobenda ye asali akima ngo kiti ebi jamais okokima te alezonga kotoyi alezonga boye kiti ebendi mwana mwasi kiti ebendi mwana mwasi bandeko kosuka boni ayaya mwana mwasi kao soka ovandeli kiti yo bakomodo départ omoni katini ezongi nango telema apesaki nde intention ya kovanda kiti ebi te yesu apesa ovanda tivandi na kiti katili te nzambe asunga na filme na biso mwana mwasi mwana mbali pardon mbangu azokende wapi mwana mbali apoti mbangu azokende esuki boni eza matata mwana mobali azobunda na kiti polonga kiti ofozalaka makasi ondire maître chaka zwa bambote ya lider kaza video tadi arafate nzambe apambola yo bandeko mwana mobali pene azopotana na kiti kiti eboyi kotika mutu somona oboyi novanda kiti ebivandelanga kaka vandela ngai nde oyo makambo nini oyo mutu aboyi nde kovanda kiti ovandisi na makasi ndeko na ye mbangu abi jamais tika na sunga kiti ebwaki ye posa eza sunga ndeko na ye me kiti ezolinga te sunga kiti elingi lisungi te yaya potani na kiti bandeko nanga bondemelanga bapake bimi azomangitare sika zingai komangitare te bapake ezobima bekobima kiti eboyi kotika ye bana basi bawuti mai batala boye basopi mai mutu aluki nzela babi kiti ezopona bilongi te toluka nzela tokima bandeko yaya potani na marke nyonso esimbi te yaya kei kaka suka nango yaya chepwa suka nango ndeko aleli aluki mpe nzela abi jamais anakotikala te awa nakotikala te mwana mbali akufa bandeko koza likambo eza nini source nango eza nini bondimelanga mboka eza ya koyinda kiti ezoluka nani aza ya kotelema ekutani na mwana mwasi kiti ekutani na mwana mwasi donc kiti posa nango yo nde vandela ye soko vandeli ye kombono kende kaka mwana mwasi azoganga bebe oh belle-sœur toke bilanga ko nakende te o bamakaku bakolia biso kuna bamasango nazobanga okende kuna o nazobanga pena okende kuna na okende kuna te pado nzala ekoboma biso soki tobangela biso soki yobangi na yo te alo kee na yo ngai nazala ndeko nombala ya nalingi mbonga transport nai nazonga mpa na biso na mboka bon eza ntango na biso mboka pene ezopesa solo eza trop dangereux okomona makambo boye tesalama na mboka na biso tanga o
Tuko lubuga mama manyoko ko. Eza mama manyoko te. Nazo banga ndeko kende bilanga. Bilanga ni nazo banga kende. Pardon, bilanga te. Na hisi pengine kama sio sasa hivi pengine baada ya Nazo banga bilanga makasi ngai. Kasi omweto kilete watu ngomwa mama manyoko Kile na yo moko. Ngai nazo banga na ngai kiti. Nazo banga kiti. Nazo banga bila kiti. Kiti kiti ko. Mbona bino penza eza mbona bino sitawuse ko yoko ndo mama kiti. Kiti. Kiti.